Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, na sali audio oyo, na ngina ko répondre la brine na ba pasteur oyo, ba yé ko sambela ye. Boyebi mboka na biso, même continent d'Afrique ezo avancé te parce que ba pasteur ba lingi makambu ya ko sambela ka bato avant mutu ye moko nanu abimisa makambo ye nango na motema. Kaya mwana mwasi o la brine. Eloko oyo ba pasteur basali ça prouve que la brine azana besoin ko changer te. Ana besoin a batu ba yokele mawa, a aveugle batu, a manipuler batu ndenga salaki jour na morgue. Asali montage na ye. Oyo ke no ba bengi ye. Papa Devo sa sali tout malgré de papa Devo sa zo part na ye kaka. Asali tout moi so akufeli mobile. Oyo soi-disant ayaki na ko impression ko pesa bato wana zo le latina bare bisa zo tambola balobi ngam na bomi ya fai. Mais moi so ba pengi ba benge ba biyaka ko mone bimba alobi ke non akoya na yete aza fatigué. Mais moi na moi so yo o ba pasteur o ba ye ko luka ba sambela e bazo comprendre le côté. Ba papa yango moni bandoki ba magicien bato ebela mabe batondi na ba église. Le monde dans l'église. Parce que kaya mwana mwasi oyo ba pasteur o ya solo babanga nzambe o ba yebi puissance ya la repentance. Boko wela kotia la brine maboko te. Boko wela kotia la brine maboko te. La famille apparemment la brine azomona ya faille azobimela ye. Ya faille azaki nanu na poto ebembene azaki nanu kuna na mort. La brine bandaki toujours komona ya faille. Et puis ebembekei nango pe bakundi mais mobile azobimela ye. Papa ya bana azobimela ye. Pourquoi? Parce que ya faille akufaki na ndenga mabe. Mwana mwasi apusaki akufa nanko. Et puis azolinga kosa bato mobu ya faille aza na kanda. Entre temps azolia mbongo na mutu na ye. 2000 € oyo papa Devo sa kamati ayiko pesa ye pe na mabe nyonso tu na souffrance nyonso tu asali ya faille. Mais moya faille ko bimelo tendengeni po azomona koza mwasi moko sincère toza mwasi moko mabe la brine. Tozo yebiso ko lia mbonga batu te loba nanu vérité. Mwasa malamu asala kande bongo batango ayiko pesa mbongo bite ana bana na ye na Afrique. Bosunga bana na ye kuna po ba oyanga awa na niokoli papa na bango. Mais tellement la brine nous en ndoke wana misala mabe. Ba pasteur boyebi biloko mususu tango bino bozo kotia koluka kosambela la brine. Est-ce que boluki boye banane problème penza poso ka boyi kofungola bino so boza basala nzamba solo bolala nzamba olakisa bino état d'âme na ye au lieu que koya nanu ko précipiter ya kosala ba prière. Kaya la brine aza mutu avant prière il faut ko zongisa ye ko tinda ye akende ko senga pardon. Pardon eza puissance qui libère. Eza na bato oyo ye mwana mwasi asali mabe à part papa bana na ye nzamba lobi chercher la paix avec tout le monde. Alors à cause na ye basi ebele ya poto baza ya kofingama. À cause na ye abomi libala ya voisine na ye. Est-ce que ba pasteur botindia ke dosenga pardon na kati ya communauté ba fana mobali na ye. Parce que avant mobali na ye aba papa bana na ye banda kosala aliembonga ba fana ya mobali na ye. Et puis mon papa bana na ye grâce à musala na ye nde ba fani balingaki ye bazali ko somba ye na ba CD. Et puis il y a liembongo oya ba fan. Ce qui a besoin il y a prière et la sincère. Il faut abandonner nous kokende ko ya ko réparer na kati ya communauté. Bande ko bo limbi sanga. Ba oyo na betisi bango mabaku parce que la réputation na ye. Akoko mikiti ça pour sauver image na ye. Pona image na ye ba fan ya mobile nanga. Bolimbisa nga eza ba mama ya poto na comportement na nga na fandisi 2 mibali na ndako
na sabote valeur ya papa ya bana. Aluki muto asaka émission. Aye, abengisi ndeko asaka émission. Aye, absengi bolimbisi publiquement. Parce que nous avons cherché la paix avec tout le monde. Entre-temps, aye kosenga Mao. Parce que l'histoire ya Mao. Et yebani nango na kati ya communauté. Que pire sœur na ye. Ake ko bebisa libala na ye. Ya relation ya Jani Fay na Mao. Asengi Mao pardon publiquement. Mais ye ndenga zawana. Ye aye a reconnaîtra ka mabe na été. Moi na moi sur la brine. Donc ba pasteur obozo wele la nan ko kendo sambe la brine. Na makambo nzambe sala boité. Prière sans repentance eza nango na fêté. Prière sans qu'on reconnaître mabe na yo eza nango na fêté. Voilà pourquoi on a zolo ba keno bando ki batondi mingi na église. Non, pas comme ça. Parce que eza na babilo comme susu. Basal na nzambe. Il faut qu'on yeba nano état d'âme ya moto o yazo ya pembeni na bino. Entre-temps, botindi ete akende ko réparer place o ya BBC. La brune yo musala na yo ozo lobake non oyebi no lokote. Mais eza na bandeko oyo bafandaki na papa ya bana na yo. Bazolo ba comportement na yo. Ndengo bandeko benga ba okuto bandeko fingo zo finga bango. Kaka dans le vide, ba kinal ba moni passe au fingiye mabe ba mama na yo zo finga tina bana na ye. Mais yo bazo yo kela o mawana bana na yo, mais yo ozali mama moko mabe. Ozo finga na bana ya batu. Ozo yo kela ta bana ya Anastasie kum enani oyo voisine na mawate. Oyo kela ka ta bana mao mawate. Alors, yo prière oyo zo sala wana. Ozo kosa banani. Kaka ndengo yaki ko manipuler communauté oyo. Ba bengyo ba biya ko tala ebemba mobile. Bande ko depuis même abande ko sola na Irani Masiando ki boyo kaki la bwi na zolo bake. Azana ye na mawate mawane eza kaka pona Dylan. Parce que akoluka ya fai. Ye na djanye si bakabona ki na bango. Tango Irani Masiando kazo se fanda na se la bwi ni lata maote. Ngana kuna mawani poto kabona ki dana mobile. Te sito kabona ki na biso. Ngama wanangezaka po kila na yoke la kaye ayoke la kaye botala nano niveau ba congolais bomoni mwana mwasi oyo ndenga aza motema mabe motema makasi. Est-ce que bela bano ya Jani mwana mwasi ozaki capable vraiment mama pendia ko sangisa bana mbanda mwana mukie boy na aja motema ya ba mama ya ba 90 la brune njoto aja mukie me ozana motema ya batu moko baleka déjà ba 50 ans oza nini soki ba efe ba ndokite en plus yo ki ndoki na yo ozali oza likilite oza capitaine te yo ozali général na butu penza po oza motema mabe makasi na mona mutaboite et puis une grande manipulatrice tala ba jeux osala mais yeba ngo le sambo ya prière mutamabe mutamasumu epesa nzambe kanda lo sambo mutamabe ndengo zawana esuki na nkoka na ba porte ya blé église oyo parce que yo ndongo zabwe ozo ya kokosa communauté kokosa kolela Jani kokosa koya kolakisa batu ke no na mawa tala nanu moi so opene oza na mawa mobile est-ce que okoloba ke no na lembi non ma sœur yo loko ozo yo kate mitali yo ndengo zabo moni yo okokata bilamba na poto moni yo obando loba na nzela tozo iye biso pe tika kolia mbongo ya fai zongisa 2000 euros wana zongisa yango ya fai bimela la brune ata na voiture continuer ko bimela biso ba fani na onde tozo sakela la brune ya fai ya bando bimelo même na oza kosukola mutakala abimelio ya fai bimela la brune partout vraiment même ata na ananini oyo ata devant école bana zala wana telema bimela ye ya fai sala ye musala ti fois en internet aya ko reconnaître pas ya nyokolio ba préfecture oya bande ko bengelo kuna ba renouveler to za papa mabe ya fa bimela epenza kotika ete bimela na sali kutu audio oyo ko lokana za na pongi te na la ki déjà na sala on a 4 heures bimela elisusu ndoki la brine sirène des eaux ndoki hypocrite oya